Analyse culturelle par rapport à la connaissance en matière. Par exemple, on fait si il fallait la chance, bon, Azwa va succès, Azwa Ning, Koyemba a tiré la chauffeur. Koyemba a tiré la chauffeur. T'as battu le coup à maniqué, à quel point. yo Mobutu, yo Ibu, tosale mission pour na mukala na yo na kotaka communauté ya ndonante ya Brazzaville. Batane na koma faire ego na kala ndemo kochaka bango, ko faire ego na entourage de mabe yo keba. Sans compter que na o acoustique oyo artiste na bino faire ego na obinisa. Mission ne chimutu mabe. Oza muta caractère wana te tika, faire azande ko na yo tika. Na biso bangala tozara boete. Fandiawa, ilungiza nga, nzoto iza nga me malubiza ya feri. Mais juste basala ba émission, nota mikolo ba 4G news pe basala ba émission sur le kapenza. Basita mike salami ebele ya faire donc éviter donc en plus basiti nyonso ya faire Nathalie yo bazo kosala bazo bundela faire ata mutu moko ayebi koloba zate faut bosala attention eloko wana kokitisa isuzu ezokitisa isu musicien bandeko babolingo mbote epai bozwami basalame epai bozwami babonjour epai bozali ba whatsapp ya oyo bino ndeko oyo eza noko na bino njili de nazolo babe des fois te mapinga efandi awa na lobi na yo totamboli bamboka ebele tomoni makambo ebele deja na mokili donc kele ya mutu ezalaka te kobanga mutu kaka kopesa mutu respect kaka ndenge tolobaka donc respect ezalaka toujours réciproque toyebi korespecte baninga mwana moke mokolo yaya kofinga eza mabe surtout na makambo na mokili na lelo ndenge mokili ekomi kokende il faut toyeba kose respecte baninga so toyebi korespecte baninga te eza mabe mingi batebele baza koleka na etonga eke kofinga koloba makambo eza na mutu na makolo te ezosala malamu te na kati na nzela na kati na Kongo ya lobi ezosenga na yo surtout yo mutu ozotala nga yo mbaloba kokoma makambo eza na nzela na mutu te ozomona c'est comme si c'est bien mais yebaki mutu moko abotama koko azali te bato nyonso babotama babandaka bomwana ti akoli makambo ekoli ti akomi koko soki nzambe abengi yake elingi kolobaka yo soki oza jeune soki oza na age yeba kotosa bato olingi kotosa bato te olingi koloba bilobaloba olingi kokoma makoma oyo eza na mutu na makolo te yo ozomonaka yo oza yanke me yebaka eke tusa epe isiba nyonso ozokoma wana ekozongela yo ozokanisa bato tozomona yo toyebi bino mais eza problème te yekola koloba nazopesa ofoti te nalingi ke yo oyeba koloba bambote mingi na Vanessa Ipupa epai ozomi na Italie kuna nayebi ke Ipupete toujours ozala bien basante ezala bien bambote ebele na baoyo ya ngai bafani te me bafamille oyo ya ngai babone ebele oyo bozali napesi bino merci mingi matondo mingi la paix gloire gentillesse bolamu richesse tout ya bolinzambe eza na bandako na bino conseil mingi na ngai napesa ndeko na ngai faire toujours nalingi ye mingi epai azwami makambo eza koleka ebele na kati na réseaux sociaux likolo na ye na kote na musique tokobeta masolo na kote na musique lelo na ndeko na ngai faire dernièrement nasalaki émission moko mpo na ye napesaki ye baconseil mais c'est comme si conseil na ngai ekendeki ekomili ye vraiment te bandeko na ngai bino bato bozotala ngai pardon nazosenga na bino bato bozotala ngai soki ozwi obutali video oyo bosala effort bokomisaka message epai na ndeko na ngai faire tolingi ye mingi nazotala ndenge nini bato ebele bazosala ba émission bato ebele baza koloba na ntina na ye bato ebele baza koloba na sujet na ye mais ayebake bakongolais alingi ye mingi tolingi ke azala mutu moko azolinga mabe na ye te peut-être ta mosusu ye azokomprendre message oyo bato bazopesa ye te mais soki aza très mayele akoki kozwa likambo moko mpo eprofite na ntina na ye surtout bino bafani na ye bafani oyo boza ta mosusu bafani aveugle ta mosusu bafani bozolobaka atika boloba bozokomprendre nano réalité ya mokili te okanisa te kofana na Kinshasa obe ta mosusu kofana na poto elingi koloba te koyebi nyonso okanisa te ke soki ozali mayele soki omoni likambo bato baza koloba mingi
c'est que quelque chose qui ne va pas. Mais quand on bongisa, bongisa pas yo ozali. Fanda okanisa pourquoi batu baza koloba boy. Tozali na likamona faire guerre oyo komi boyo moko mutu so we opelisi moto oyo. Nature oyo nzamba sale lobaka. Nature oyo no mona nature ka ndenge fandi boy nature lobaka. Tango za injuste liboso na batu. Nature même ko éduquer yo. Pe na suko bani ko mona ke ko batu bazali contre yo. Na lobi bongo pona nini. Tu te rappelles non l'émission moko salaga longo na Karine Mokonzi. Émission wana osalaga na Karine Mokonzi ofinga ndeko na yo ya musicien. Ofinga ye mabe. Obi ke mission wana batebele ba sepaya na ngote. Batebele balobela yo te. Yo monaka ke osali olobi na yo na nenga ki yanke na nenga ya kiwenge na bino na nenga ya kiduzu. Mais mission wana natire comme lelo koloba. Moni na tele be monsieur belé batu bakomi koloba kino batu bakomi batu pour mukili eza ko combattre kala yo mukili eza ko combattre yo te yo ozalaki un peu orgueilleux pe na mukili siko komi natire komi kolakisa yo ke bitumba o yo zo ngo bunda wana eza ta musu contre yo bongi se fandel na yo yoka makambo batu bazo koloba na yo batu baza ko reprocher yo nini kitisa nano kitisa ozo micha nesika oyo ozali tendeko nazo pe beta lisete o likambo na tangu nyonso koyebisa yo kitisa cha musala na yo liboso soko koyoka conseil na batute soko kochaka matoi mangungi balobake oyebi proverbe africain ndenge lobaka mwana ayoka matoi mwana ayoka conseil na bakolote asuka azwa likama ndenge yo zo kende ogozwa likama ndeko likama na yo kozala kubunga kozala koyemba kozana voix makasi na musique eza kolobelo kote il faut yeba adversaire na aza très makasi adversaire na yo aze abani déjà ko brailler yo soki ozo comprendre te mon frère naza koyebisa yo adversaire na yo aza ko brailler yo abroyer yo déjà abani déjà ko nika yo mais yo ozo comprendre te donc pour ndenge oza ya ko nika mon frère. Donc, soko yebi ko se sauver te. Mon frère, dans 3 à 4 ans, au bunga. Kanga magambo na ebisi yo, tozalaka na ba chanteur minene lokola ba Carlito, ba chanteur minene lokola ba Debaba, tango babane ko zindezalaki boy. Debaba zali na Shock Star ezo pela, Shock Star ezo obunga. Ba tozo mona me Debaba zali wana pour abungi. Batu babunga ndenge yozo bunga wana. Yozo mona batu babungaka entourage ya batu entourage na yo zali nango bazo mona te ke yozo zinda batu bazo mona kaka mais oyo za grand chanteur oza kozinda mon frère na yebisi yo fanda joatan makambo na zolo banayo soko juitan ya ko examiner ndenge ni façon lolenge ni ozo kende te oza kobunga. Jamais na compagnie soki mutu nyonso aza na compagnie nyonso o mutu azalaka nango ezalaka toujours gérer na bato ebele ndenge toyebi na bacompagnie biso tosalaka na bapoto omoni mabe eza na baafrike surtout na bacongo bato ebele basala te na congo wana omonaka mutu moko azolobaka nga licencié nga nasala boye makendaka mosala leta yebi makambo ndenge nini efonctionnaka te ndenge na congo ezali se pourquoi omonike congo eza développé te Congo soko Congo vraiment tozali na bato ya bwane ya makasi Congo lingaka ezala lolenge ezala na te po tozala nyonso mais tozala ngo te po nani po bato ya bwane ya makasi baza te ozwa likambo na ngina loba na yo eza boye compagnie na yo ozosala erreur ya communication erreur ebele ya management erreur eza ebele na kati na compagnie na yo ndenge tozwa koloba kaka tozali na droit te ya koya na compagnie na yo ko corriger façon na yo ozala. Mais tozo ya na compagnie na yo po ani po toza na souci na yo toza ba congolais omoni ke vie na bino ya végétarien sengaka ke batu baloba c'est pourquoi toza koloba na tina na yo bongisa staff na yo mon frère fanda lisusu bongisa staff na yo ezali na staff na yo batu mususu basengeli bazala pembeni na yo lisusu te mutu akoki kosala erreur une fois ezali bakoko corriger mutu akosala erreur 2 fois corriger mais so mutu akosala erreur 3 fois 4 fois ekomi excès tant mutu akosala 4 fois 5 fois 6 fois erreur pe yo mukolo compagnie oza koloba te oza ko réagir te c'est-à-dire yo ne mutu oza kozinda
soko oza mokolo ozokompane na makambo nazoloba na yo ekotire yo leson. Nalandi bavideo ebele depuis nasalelaki yo video ya liboso nalobaki nazalaki mpe madire na yo na video ya liboso mpona alakisa yo esika nini ozali. Mais deuxième video nazosalela yo nalingi kozala dire na yo te, mais nazolinga nazala un peu souple na yo mpo osaisir makambo nazoloba, osaisir yango bien. Pe bafani na yo bo esize nga bafani na faire. Nga pe nazaka alain ya batu ya Congo. Tozaka na besoin que musique ngo ezala malamu ezala bien. Po musique eza business. Musique soko business nyonso ozosala soko oza okotisa recette malonga te, c'est que business eza. Feregola na bamboka misusu oyo ye Feregola akoma te bayebi Feregola personnellement te par sa personne physique te, mais toko sali attention te oza kozinda musique tango business oza kobeta te. Musique eza business tango ba production eza te mbongo excuse mbongo pe ezokota te, c'est que recette malonga po okotisa te. Po normalement à moins que bozala mbongo monsieur uta na nzela moleli. Mais na bomona ndenge tozota na makambo ezokende musique ejuta ga mbongo uta na musique. La musique au bozo sala tango ozo se produire mingi soko beti ba concert belé na ebi pe caché na hote. Année par exemple année mbiba de pour bandeli année non ozali concert de janvier, depuis janvier tout bandi Olanda bino ti siko pe to côté na ba confinement concert exact. So ba confinement pe si na ba juin déjà au année ozala moins ti pose un album pose au préparer bani ata ko batu ba ko aider yo mais mbongo ezabi utaka na poche na mo eza très important. Nazolingana koma na point nini point nazolingana ta nazotala na sali statistique ya business na yo ndenge ni ezokende siko na ngina lobake yo na adversaire na yo monitor mo bandaki carrière na yo adversaire principal na yo ezaki fali ezali kamba robomba te ya kuwanga na te ezali kambo eza clair adversaire no ezaki fali pe batu na yo bayebi ki adversaire no ezaka fali eloko liboso yo kosala il faut uyebisa na bafani na yo. Il faut benda bafani na yo tu matoi. Benda bango matoi, botika kobundisa ifali. Stratégie liboso ya kosala yango wana. Stratégie oyo yu ko sauver yo yango wana. Po mwana wana ndeko na yo wana fali ndenga loba kaza aigle. Amona akazomona musika. Pa yazomona yo zomona na onte. Nako expliquer le pourquoi. Pas il y a commis, il y en a no commis, t'es pas vraiment à musika zo mono na se, de mon obiga zo abrayer yo vraiment zo brayer yo. Bo so to keyin to kena to banana ko sala, na ina sa lelo comparaison mo kwa muke, bo ko meka ko aider yo. Moni tango fali ya sala ka chaque fois fali bimisa album na e. Promotion fali azarana na ba porte-parole ite non azana système ya compagnie na ya sali ndenge na sali étude eza système ya compagnie na yo eza bongo te yaza na système moko vraiment donc oui système professionnel ndenge par exemple bato ba ne côté ba drogue kala na États-Unis bazalaki c'est-à-dire azana staff na ye pembeni aza isu na ba staff lointain staff lointain au police soka ye donc ata bakangi bango bako kota na katite nenge système na mone pa ya ndeko na yo fali c'est-à-dire ceinture na eza déjà ceinture moko bato mayele ya blende siko ceinture ya musika ceinture eza musika na ye ata bozo finga ata donc moyeba bokoma eza te po bango bazo travailler na bango te mais tamsu na sous-sol bazo travailler na bango yo za bongo te yoza gala si yoza ouvert trop yozali donc sentir na yo ezaka oya yo ne ozutinda bakende guerre ne pas ezo police yango wana siko na ngina expliquer yo kende guerre par exemple tindi Marc Auzi aleka na TV Marc Auzi aye na TV tirer siko tango Marc Auzi azo tirer bato il fallait ba répliquer Marc Auzi eza siko il fallait za la ceinture ya adversaire na yo mais sentir adversaire non ba répondre te bazota loka bo donc Marc Auzi abimisi ba mitraillette nyonso Marc Auzi abimisa sentir adversaire non a répondre te aloba te batala loka bo
siko banani bazo répondre maka uzi bato baye ko répondre maka uzi ba sous-sol ma batindeli yo siko ba sentir résultat là au bout donc batu mukile zo mona ba mona me mutu wana bazo taguer bazo lo bateme ba sous-sol na ye les jours du fallait ba sous-sol na ye fallait bazala siko na maka uzi ba sous-sol na ye sou baleki maka uzi na mayele ba ko ya siko ba sous-sol na ye ba ye ba tirer les jours maka uzi donc maka uzi moya lo bezate moni na komba so bozo bunana muninga yozo silika pamba c'est kozo pola vraiment siko maka uzi akukatali azongi lisusu tanga ozonga charge tanga koya lisusu ya okoyeke aya koloba bien atumbi lisusu ya kofinga koloba nati résultat la binoka nati résultat yo adversaire no ya lobate azongisa te siko bato basa kotala bitumba bazomona me mutu azolobaka te mususu wana nene azofinga boye afinga tala te aloba okoloba biloba aloba ti okokoloba bimaka mususu mutu akoki koloba te par exemple maka uzi alekaki na tv alobi na tv maka uzi bemission ezali na koloba ngo te nakoloba makambo te maka uzi alobaki dernièrement alobi na tv ke mama yo oza na mama na yo bozosepela na ye kote mosusu mama aza te eloko wana esusu ebomi moto epelisi moto na niveau moko ya kosakana te komba mutu yo ozotake alobaka te raisonne siko likambo nalobaki no na ebandeli yo moko mokolo makambo oloba deja obebisa deja ofinga ndeko na yo wana ndeko na yo mpe akoponda yo te atalaka yo kaka donc yo ozobunda na ye te ozobunda siko na basous-sol na ye basous-sol na ye boso batuni bato bazotala par exemple bato bazotala toujours basiko neti bétranger bazomona mais mutu ongo alobaka te ndeni mutu wana mosusu ya kaka kofinga ye koloba na ye bani mutu ongo alobaka te arepondaka yo te yo ozobunda kaka na basous-sol na ye basous-sol na mpe batravailleur na ye te bato bazomona te eza lokola yo ozobunda na bandoki ya butu na ye ozomona eloko ezopolisa yango wana eloko ezopolisa ekipe na yo yango wana sikoyo boye kocreye ekipe ya troisième équipe troisième bataillon na yo boye kobimisa babataillon oyo babimi mikolo oyo basite nyonso osali ya mike bayebi mpe kofinga te bayebi mpe koloba te bayebi kaka kofinga lokola ba 12 bato na yo nyonso kobimisa omona mosusu aya bandi kofinga donc mafinga ezotonga te mafinga ezokoyede te mafinga ezopolisa yo kaka ezokitisa yo kaka c'est pourquoi tozosenga na yo meka kochanger stratégie nde mpai nazoloba noko bazokobraye yo donc batie yo déjà contre mi mpo oyo ozali déjà na komba ozali déjà ya kovimba ebele na komba vraiment ndenge bozobunda na komba baku oyo bakotisi yo ata balobiki obopema nano bacha pose ndenge ta nini ezali na pose boye moyo ozonga bonne santé na mbala moko eza te fo bamatutu wana nyonso oza nango ekita mpo matutu wana nyonso eza nango ekita donc esenga yo ta ebele otango yo ozozwa yo ta yo ozotravaille te no moninga siko azosala siko baentraînement lisu makasi ozomona pa yo ozopola yango wana pa nazobaobra yo tozongi sikoyo nazongi na sens réel po comprendre tala na Facebook na yo pardon tala na page na yo ozali na 140 000 abonnés ye azali na 1,500,000 abonnés donc aleki yo déjà na 1,100,000 d'abonnés po zwa 1,100,000 d'abonnés na jour moko eza facile te ngoma eza longue histoire donc po okoma wana aza déjà na avantage ezali ke soki abimisi album na ye kozala plus écouté yo soki obimisi album ezala moins écouté ozomona pas problème mosusu eza kosepoza yango wana ye soki abimisi album lelo na 3 jours ou bien na 4 jours ka totie au maximum une semaine akotenda déjà 1 million ozomona ya kofokuser wana ya kofokuser te ya sans publicité kaka bato baza na ye déjà mais yo sikoyo na une semaine ono okobimisa po zwa 1 million donc ezali nayebisi yo mais ata babone na yo nyonso babeti nzembo moko te 10 fois po kozwa 1 million eza facilité
omoni déjà esika na oza déjà na désavantage mais eza na bamoyen oyo yo oyi kosala lelo mpo ete okoma mpona okoma wana mpo okoma na baeboni wana soit okokende na Nigeria oluki basinéaste wana bato oyo ya cinéma ya Nigeria ocrée filme basaleli yo filme bosali ta bade filme moko boye comme mosusu babone mosusu na Nigeria kuna na Nigeria mosusu bakomesana nayo okokende na bacote d'ivoire kuna na bagroupe ya bamafamille wana ocrée bacinéma na bango basaleli yo okoti na cinéma osali mpe mwa filme na bato wana afrique ya ouest wana nyonso bamoni yo ntango bakomona oyo bakomesana na yo ta 3 filme 4 filme bato bakolobela yo bato okoki kozwa même temps 500 000 abonnés okoki kovimbisa lisusu eloko na yo bastratégie wana eza mbongo me nazopesa yo kaka tika toloba nayebi mpe eza mpasi mpo yo osalango mpo baorgueil mpe bacongolais ndenge tozala bomoni congolais amonaka ya nasala cinéma nzoka awawa na États-Unis musicien nyonso la plupart ya bamusicien nyonso te même batupac bajay-z ba 50 Cent bapaf dadi babeyoncé bango wana nyonso oyo Nicki Minaj bango nyonso wana baza na bacinema bazileka na bafilme bazosala bafilme mpe bazokontinue po filme lisusu ezalaka lisusu plus komona ezo visibilité na yo ezali omoni soki oleka osala eloko wana ekosala oyebi eloko esala esufa adversaire na yo eloko wana asala na Africa Got Talent eloko wana esala ye lisusu epesi ye lisusu crédibilité bacrédibilité wana ye nde yo ozozanga yango moke bastratégie eza mpe ebele oyo okoki kosala mpo emeka kovimbisa yo mais conseil eza kaka ndenge tozopesa conseil botya na se cessez le fait ntango eza oyo yango te ntango bozala yango ifale bosala promotion yambo nasepeli mingi na babone ndenge bosabone na chaîne na bino ndenge boza kosoutenir vraiment ezosala kitoko bacommentaire ezosala mpe bien bokommentaka po ete toyeba ndenge nini ya kosala échange na bino bosabone ebele so bino bosabone te na mikolo ndenge guerre eza boye banani bakosoutenir vraiment yo moto koti oyemba na liboso tala kaka soutenir ndeko na yo soutenir chaîne na bino po te soki yo osabone ezosala mpe biso bien mwa okomona commentaire na yo mpe idée na yo ezosala bien mbala nsima tokotya nimero mpo tozala na contact direct quoi biso toza ouvert okotika commentaire otiki nimero na kobenga bato nyonso batika banimero na benga po orgueil eza nango na ntina te toza baleki nzela ndenge bazoloba kaka aimons nous vivons nzambe amalamu azala na bino nguya na ye grâce na ye akompanye bino chaque jour na bomoi na bino bolamu na nzambe ezalaka ntango nyonso likolo na bino naza kosambela te ntango coronavirus oyo ekoleka biso na bino tomonana lisusu tozala esengo tolia lipa ensemble tosoki oyo ya kokabula ezali tokobeta masolo bapolémike oyo nyonso eza koleka eza mpona désavantage na yo premièrement omoni nazosenga na yo fere ndeko na ngai dernièrement nayebisaki yo ke zwa tya mosala na yo liboso mosala nde moto ekoki kosauvegarde carrière na yo voi okoki kozala na voi malamu ndenge voi na yo eza trop kitoko eza trop angélique voi na yo eza mélancolique mais voi eza suffisante na carrière musicale ya moto voi eza suffisante voi